Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Bonjour, bonsoir, Nabalandignon sur la Congo Check Check Télévision. Nazane Sengwa Koyamba Bino na pokwa na lelo na journée à lelo na ebi ete boza mingi ba ebolinga kabiso bino bati bozo sala ete tozala. Mukona biso ya lelo to sepeli susu to solola na bino ndenge boyebi kaka tolobi sanza mobimba décembre ezali sanza ya ba fête tolingi tozongisa kimia esengo na kati na mabota po ete erreur au salaki na début de l'année, erreur au salaki na 2017 au mobimba, au kota nangote na 2018. Et si koko iko bongisa, et si koko kiko bamba ozongisa ya sika oye banakosa. Na yango avant to bandali solo na biso, na kopesa na mbote na boss na biso, papa na biso Mutombo Sibu, oyo tolingaka mingi, patron na biso tolobi wa pembe. Oya solo laka bien na bana nae papa ya civilisé oya sala ka ete biso tozala alors nalingi pe na pesa mbote na mopaya nanga po ete ngai tende na kobetela bino muso ya lisolo mkona lelo me na yambi mopaya nanga oyo bosi boyebi poaza moko kati na biso na Congo Check Check maman José yende toko s'entretenir na lelo na yango na lingi topesa na maman José mbote. Maman José, bonjour. Bonjour maman. Bonne année maman José. Merci beaucoup maman. Boni na moni oyeli biso maman José tangwa yaka bande ko boyebi ke ayela biso ka masolo amotuya. Yango lelo tokozwa na temps toyoka ye. Toyoka na nini maman José ayeli biso eloko nini amotuya ayeli biso lelo. Bande ko balande na biso oyo balandaka ngai maman José. Mingi na pesa gabino penza ba courage mingi po boza ebelete oyo basepelaka kolanda biso pe na pesi bino mbote na bafaye na bino bisika nyonso bozali bo basepelaka kolanda chaîne na biso Congo Check Check bisika nyonso bozali chaîne oyo epesaka bino makambo ya mutuya oyo eza ya papa Mutombo Sibu papa oyo asepeli biso tokota na bandako na bino yango lelo na ye awa na lisolo malamu avant na pesa lisolo oyo en tout cas na sepeli ke bozongisa relation nyonso oyo kufi oyo ezalaki na ba décision oyo ezalaki na ba makambo ndenge na ndenge en tout cas bozongisa yango tokomi na suka ya mbula ane oyo ya mbotama ya papa Jésus Christ oyo akofeli biso oyo azana bolingo na biso ba mama biso pe tozwa bolingo wana mingi tozo pesa bino ba makambo ndenge na ndenge ya ba papa ya bana ba exemple nyonso oyo pona koluka kaka kimia na mitema na bino bobongisa nzela boyamba maloba kitoko boyamba makambo ya kitoko oyo bozangi na 2017 na yebike 2018 oyo Nzambe na biso akotika biso te ba oyo bazui ba décision botika ba décision wana ba oyo bayina botika koyina ba oyo bazana makambu nyonso oyo ya mabe oyo bino boyebi ongana yebite en tout cas na sengi bozala penza na mitema ya polele pona koyamba mbotama ya Jésus Christ oyo azobotama na mitema na biso. Lelo nazana lisolo oyo tosukelaki mukolo elandi na mama Odette pe tozaki na lisolo mingi oyo papa komeli ngai pe na ye kozongisa ba mama pe balobi mais tozosuka kaka na ko partager ke mama oyo ya Londres apesi biso pe lisolo mususu lisolo ya pesi biso lelo eza lisolo ya mutuya. Nazalaki na tante ya kopesa bino lisolo wana telema toza mabolongo na se tozo bunda na musala pe ekende liboso mitema ya bato ezala penza dispo pona kozwa maloba amalamu lisolo mama alobi boy mama wana vandaka na Londres ngai pe na yebite kaka ndenga to yambaka
basinge yaka bakabelaka biso masolo oyo na makambo bazomona. Mama lobi, mama José tala histoire ezoleka awa. Eza na couple moko mama Odette, couple ezalaki awa. Bazalaki babalani, bana mike babalani sika pe ezokola. Papa asami boteli mwana avant mariage. Tango yoko bala jeune fille wana azalaki na mwana. Ba umeli mingi pona kozwa mwana basali 7 ans. Na 7 ans wana nzambe na mawana ye ayoko pesa bango mwana na 8e année. Mwana kokisi 3 mois papa ayeko zwa voyage ya poto. Atiki mama. Mama azalaki elenge mwana muke. Mama tikali na patience nyonso wana pona kozela mbali na ye. Papa oyo akei abosani mama te. Azalaki kosolola na mama, a déclaré mama partout. A déclaré na semeki na ye, na mwana oyo ya mama, na mwana oyo papa boti liboso, na bana semeki mibali. Place nyonso en tout cas azalaki ko beta mutoka ka ba mama balanda ye. Esali mwa mikolo bino moko boyebi na mboka na bino pona kopesa ba prix de charge wana ezalaka pe mwangonga pe umelaka. Papa aye komi mwana ekomi ba 7 ans. Papa azwaki mwasi ya mundele aboti na ye mwana mobali baye ko boyana na mwasi wana. Papa alembi te aye kozwa congolaise na biso awa bazana ye na bana mibali. Pris en charge ye ko bima mama Odette. Papa akataki relation na mama oyo azalaki awa bazala kosolola lisusu mingi te. Bakomi kosolola kana semeki ndazalaki contact na papa kuna. Semeki aye apesi ya kolia ezalaki komonana ba besoin nyonso ezalaki komonana ndenge ya momesana. Papa aye kotinda message ke mama bongama il faut alanda ye na bana po mikanda na bango ebimaki. Bato nyonso basepeli libota nyonso ezalaki na esengo po a déclarer na bana ya semeki bazalaki na nzela. Tango makambo nyonso ye mama azwi ba visa na ya bana bapesi bango makambo nyonso. Papa ye kotinda ba billet. Mama asepelaki baye kozwa mama akei na mboka oyo papa azalaki. Tango mama komi na poto akuti papa ye kozwa bango na rapport ayambi bango na esengo mnene. Mama pe azalaki na esengo. Tango baye basiba pesi papa ndako bino moko boyebi ndenge ezali. Mama akoti na ndako na bana wana 5. Papa yambi bango alambeli bango basepeli ngonge koki ya kolala. Papa yebisi mama alobi tokomona na lobi na koya. Mama pe alobi aza muntu namso azana ba makambo na ye. Lobi papa yeli bango na ba manton ba gants tout ça pona malili. Bas vandi lisusu mingi na mama ba partager makambo ya awa ndenge nini tout ça. Tango esili papa lobi lisusu tokomona na lobi. Mokolo ya misato mama akomi komituna. Papa pe aye komona ke mama akomi koyimaima. 4e jour papa aye kobenga mama na chambre. Ayebisi mwasi na nga na lingi yo mingi. Boza mwasi kitoko onga na poni. Mena moma oyo nazo kokate kosimba yo. Nazo kokata nazana makasi moko te ya kozala na yo ke mwasi na nga. Olimbisa ngai na boyi kotika yo na mboka ya Kinshasa. Awa bino moko boyebi ke balobaka tozana lifelo. Nde ayebisi na koki kotika yo te. Nde na sali tu po yo koma awa. Mboka oyo ezana mibali nyonso, ezana makambo nyonso. Na kolandisa procès na yo nyonso ya ba social ya nyonso okozala bien mengai na kozala sumbali na yo te. Nazana engagement mususu. Bana oyo ye na bango eza cadeau munene na pesi yo. Zoa bana oyo kolela bango bino nde boyebi ndenga bolela ka bana. Ngai na kobanda koya kotala bino bana oyo bakokoma place ngana zate. Mais nakati wana bana papa be bazalaki. Mama atangisima ya miso.
Mama tali 5 jours na mboka mopaya. Ba déception munene boye papa zo yebisa ye. Mama lobi pona nini olingo tika ngai ata na Kinshasa te alobi te. Bonga na saleli yo ezali kambwa kitoko boko sepela. Mama tombole loboko ayebisi ye soki eza bongo longola ngai alliance oyo. Papa oyebike ba papa yer wana bazaka na courage moko bayaka mabe. Aya simbi alongoli ache na poche. Mama lele ayebisi courage ma femme. Mama zui courage wana mais na motema mama azaya kukufa. Nde bakomeli biso balobi mama José yo betaka seta na ba papa. Yoka papa makambo asali mabe oto asali malamu. Yango ngai pe na yeko tuna bino. Pona ngai na yebike bokoyano lebele. Mais pona ngai na bolingo nga na linga ba papa na mone papa asali mabe. Na yebite mama José ngai na koikoloba ya solo bolingo ezali. Mais d'après ngai namoni ki papa na ya solo alingi mama wana. Omoni yo mokolobi ki pasi eza na mboka na biso. Mais soki papa wana habite na kokotika mwasi te na tika na bana abengisi eti amemi ye na mboko esika za mama omoni teke papa wana saleli mama wana likambo ya kitoko omoni teke asungi ye. Mama Odette pasi babalani kaka awa. Poto eza libala te. Eza mboka kaka lokola awa. Toki toko mona ke poto eza libala wana tozo mikosa. Poto zo mona pe muntu awuti poto wana ayakoloka mobali awa. Poko la kisake mobali aza eloko ya mutuya. Boite mama mobali aza eloko ya mutuya. Me tomona pe bao bakenda batika basi na bana awa bazonga te babenga te eloko moko te. Me ye kutu azwi conscience alobi te natika ki muninga kuna na bana. Ole natika ye amona kapasi na kepe mibali bazana bango osalika neti mobali akufa okoko bala sute. Mama Odette eloko ebengisi papa mwasi wana pona ngai namoni ke liboso akendaki na bolingo asa deklaraki mama. Oui. Moya sale ezalaki te po mama basi ba déclarer ye. Moya changer ezalaki te nde eloko ebengisi soki ezalaki pona bongo te papa linga bengisa. Te akoka ipe kotika mikandana. Poti ba déclaré wa ya continue je crois que a continuer quand même que ça la ba démarche pour que ba papier wana ye aboutir et wana nyoso eza kotalisaka abolingo ti atindi ba billet wana eza ye donc ezaka abolingo pona ngai nazolo baboy mama foka mabondela bolingo ya bomwana eza bolingo na ya mutuya. Bakoki ko botolo bolingo bongo te yo za mwana nzambe nazo tindele nzambo ya ngai oya mama José foka mama yebisa nzambe ke mobali oya za mobali nanga mobali azalaka kaka moko mwasi pe moko mobali ba partageaka ete ba papa bazo sala makambo wana. Mama José mais mobali asi alongoli alliance apesi nzela ya ye kokeko bala. Apesi autorisation na lobi ke ye mobali asi azui engagement ailleurs. Yo pe mama bonga na retirer alliance nanga wana ozasu na ngambo nanga te sala vie na yo. Omoni te ka libérer ye. Bazalaka noki na koloba. Akoki ko sala nyonso wana. Mais tozana moko oya zaka na solution. Mama na yebike soki bisika ozali bosunga ye. Mama fukama talisa na nzambe. Mobali wana azaya yo te mingi nazotala omoni départ ezalaki mabe po papa wana asabote mwana mususu mama Odette départ mingi ba mama il faut totala départ soki départ ebandi mabe nanzela tozokenda eozalaka kaka mabe mingi mariage pe tozosala totonaka pe nzambe te tokotaka kaka na ba sentiment na ba makambo ekozala pe mbali na yo te mais oboti na ye okumeka bongo tout ça mais ngai mingi na senga ka penza faut totona pensa c'est que maman na
atia mabolongo na se atuna nzambe mama oyo pe ya mwana ya liboso wana atia pe mabolongo na se atuna nzambe mama oyo ya mundele atia mabolongo na se atuna nzambe mama oyo pe bazana mobali na minute oyo atia pe mabolongo na se omoni teke na nzamba ngo bwambu yeye nzambe alembaka biso te mwasi oyo ye abala bango nyonso wana abala bango te oyo bazana ye na poto bazana ye sikoyo abali ye te anano abale ye te oyo asali wana mpona ke amona nzela ya kobala oyo wana me mwasi oyo ye abala afandisi bafamille mibale oyo avandi oyo avandi bato bameli bato balie komine tout ça aza mwasi oyo alandi ye mais soki parvenir kolongola yo alliance pe evandisi yo na se po ayebi soki nasi nazwi engagement côté mosusu mama omoni te ke mobali wana aza honnête aza sincère nga en tout cas nga nazomona te pourquoi moninga nazo condamné po atalisi ye polele mama Odette mboka mopaya basalaka bongo te toyebi muntu mosusu akendaka poto omoni abandi kolela ifonga na zonga poto eza bien te ifonga na zonga me akei na bisengo me azoloba ifo na zonga quelque part emonani ke mboka mopaya ifo bato bazala mibali ndenge mama akei wana azangi na bolingo ke na koyambana na mobali na ngai tokozala ensemble sikoyo mobali amoni kaka alongwe ayebisi eke na kosunga yo mama pe akoki ayoki pe mwa pasi me ngai mpona ngai mama abondela mobali wana aza mobali na yo jamais yo mwana nzambe akobotolo yo libala ndenge wana te mobali wana aza mwana na liboso mama ana pa liboso azali mpe kaka mwasi na ye ezalaki makambo ya bana ya ekole ntango bana batangaka kozala oyo ya boto ya nde libala kutu ya solo ti bolingo na ngai ya bomwana oyo tobandaka na ye na ekole abalaki ye te mama Odette nayebi so likambo ke abali mwasi wana te bolingo ezaka likambo ya libala te mama José ngai na mobali na binga tolingani toza na uniforme tozokende kla tolingani bolingo babi ya pure ya solo abala ngai te po azalaki na mbongo te soki yo yaka te ye mosusu tongai tobota mwana na biso ya mibale tosisi baklasse azwi mpe mbongo aye kobala nga yo ndo ya kobebisela nga libala mama bolingo oyo bato balobaka eza bolingo oyo mwana babali ye oyo babali ye oyo basali mariage bolingo ya solo bolingo bato balobaka na maloba oyo nga nalingi yo oyo nga nalingi yo eyaka confirmer pourquoi ntango bazoya na baparent bolingo eboti mwana eza bolingo ya lokuta mwana mama mwana za grave te mwana zomona te bato ya mabomo bazobota mwana eza na problème te mwana akoki koya na nzela nyonso etalisi meke eza bolingo te muntu mosusu akobota bomona alobi mosusu mpo akokende obimisa mbongo ne mama José bolingo eza te abimisi kaka mbongo mpo nazwaka facilité ozo aza na mwasi ne na ndako ainga azwa mosusu na nzela malobi oyo mpo nabimisaki epa na bango basengi mbongo apesi bombongo me bolingo eza na mwasi na ye mama bolingo ezali mpona ke muntu abimisa mbongo kaka mpona kobimisa te mwasi nyonso babalaka ye mwana moke azalaka mwasi ya avenir mwasi asaboti wana tokolobaki ebizaleli na makambo mosusu na posa ya bapapa ya nzoto me mwasi oyo babalaka mwana moke azalaka mwasi ya avenir ya muntu azotalaki oyo aza nazosala foyer na nga nazosala oyo bakoko basala bamama basala ngai pe lelo nazosala yango eloko ye kokoso ezalaka kaka mpona voyage bapapa bakokaka mingi koumela te biso toumelaka na biso me bapapa bakokaka te telema papa akei komeka libanda eloko wana nde omoni papa akomi kaka boyi na boyi akomi koboya mama wana me nyonso mama kozala mbango te mpona ngai conseil ya suka oyo ngai nazoyebisa yo kozala mbango te po tomone bapapa ebele baloba bazwa na balianse wana babwaka te na mai suka ye alobi o nayebi eloko esala ngai te ezalaki demon ezalaki boyi kozala mbango te kolanda batoli ya bato te nayebi ke na poto histoire oyo mpenza songisongi eyaka makasi bato bakolakisa yo ndenge nyonso me zo motema monena fukama bondela nzambe wana akotika yo te papa akoki koloba ndenge alobi maloba me lobi okomona akozongela ye nde lelo oyo ngai nalingaki na partager ne bino eza wana oyo napesi bino
na keimbango pona kopesa bao ya ngai balandaka ngai mingi journée oyo ya malamu mobo ya malamu tozosukisa ane oyo en tout cas nzamba sunga tala bana mususu bato mususu bakenda poto ba 19 ans basala ba dekamine na bamema bato nyonso bazalaki pe bana mike pe babali wana pe nzamba pesi bango bolingo ya makasi ya kolinga muntu ata moni yete bisika bozali penza na pesi bino en tout cas merci mingi pona bokebi na bino e me voka ba dollar mwana oyo mwana muke azana bambongo na ye yo yakoboya akosala kaka mokili na ye po ye mwana wana azana mbongo ebele na ke imbango mbango na Christine Madimbo wakwetu mwasi oyo azana tai kitoko ba pièce rare mwasa kitoko penza azaka na projet makasi bato ebele balingaka po azala mwasa kitoko azala lokola ata mwa fleur moko na kati ya ndako bozo wa bambote na bino Idrine sasa na France en tout cas na pesi bino mbote bozala connecté na chaîne na bino ya Papa Mutombo bolembe bisote bosunga pe bokoma topesa mama wana pe baide mususu bino bato bozakuna en tout cas na moni poto penza ba mama bakomi mayele mingi po ba mama bakomi ba mama balalité bokomi boye tozo mona biloko ezo ya ba mama bakomi mituka ezo ya bazoteka ostali mama en tout cas place wana penza na félicité bino na yebike boko komela ngai makambo ebele oyo tokolobela pe tosunga mwasi oyo na kolongwa awa na mwa pasi wana na ebike boko komela biso ya lelo ya mwana mamode to soko zana liloba. Merci maman José, vraiment maman na biso na kanisi likamunyoso solution ezwa makaka ke pa ina bato vraiment tika ete nzambe alakisayo c'est vrai mutu na mutu akoloba mais moi je crois que ce n'est pas la fin du monde. Il y a solo papa atikio metala et le binango yemoko richesse muneno zanango ezali ban siko réfléchir en fonction à ban intérêt à bana nanga est-ce que za ke nazonga na Kinshasa bana bakendo mona pasi ba classe ya bana beba tonatika la awa ne fût-ce que pour intérêt à bana bazo encadrement à bien bana batanga bien soko lingio balo bal soko moni peko vando boko la bana nayo ovandi oboko libana na mais mama kaniselande bana na minute oyo luka intérêt à ban Bible lobi na biso kande maman José azoloba maudit soit celui qui se confie en l'homme mutu bachela kaeli ki ana 100% te yoloba ki nazana mobali nanga kanisaka ake akufi utie kaneti akufi maman ko survivre ele kakanango. Donc, zwaka courage, aux amwasi makasi, aux mama mayele, boko la bana, tala venir à bana, mama tala kanda venir à bana nae, aluka ka intérêt à bana nae, tala venir à bana, vraiment, na pesi binonyo sombote, binonyo sobozo landa biso, na ebi ete na semaine oyo tozako koma pembeni ya ba fête, toko sale émission moko spéciale sur Congo Tchèque Télévision, poto pesa mbote. Peto présenter ba vœu na bao nyoso baza ba abonné na biso bazo komela biso na bao nyoso bazo benga biso soko lingi vraiment totanga kombo na yo jour wana benga biso komela biso tindela biso ba message vocal na WhatsApp toko zwa kombo na yo journée wana toko consacré en oka le 23 le 24 décembre totanga ba kombo na bino rien que ba kombo poto pesa bino nyoso merci bino boza fidèle na télévision na bino merci na boss na biso Papa Mutombo Sibu vraiment yonde yokak allez bye.